Kisasa, Kisasa, fier d'être Kinois quoi. Yango nazo yembela Kisasa, mboka ebe ya moto. Nakola na Kongo, mboka miziki na lela mindule. Nakola na Kongo, mboka miziki na lela mindule. Nakola na Kongo, mboka miziki na lula mindule. Nakola na Kongo yo, mboka miziki to lela mindule. Nakola na Kinshasa, oh yeah. Nakola na Kongo, nakola na Kinshasa, oh yeah. Kinshasa mboka miziki, oh yeah. Kinshasa mboka mbiasi, oh yeah. Kinshasa mboka bayaya, oh yeah. Kinshasa yo, Kinshasa, oh yeah. Kinshasa mboka bapretre, oh yeah. Kinshasa mboka mayele, oh yeah. Nakola na Kinshasa mboka miziki na lula mindule. Nakola Kongo yo mboka miziki na lula mindule. Kinshasa mboka bafie, oh yeah. Kinshasa mboka mfuatu, oh yeah. Kinshasa, Kinshasa, oh yeah. Fier d'être Kinois, Kinshasa, Kinshasa. Kiti ezalaka nde kufanda ye, oya mbeto ezalaka nde kulala o. Bebe nanga lingaka na pese meto ye, chéri nanga lingaka na pese kiti ye. Niko yo, yo yo, yo yo yo, bebe ye. Elenya mbeto ezalaka nde kulala ye, oya kiti ezalaka nde kufanda. Bebe nanga lingaka na pese meto. Stabilité quoi. Donc instabilité, stabilité. Banjeli va santo. Zoto nange komi. Temple ya ba souci. Mama ye. Mama watura tongo. Mama ye. Bapasi tour midi. Kulela na kulela. E matanga ye. Soki otiki na kulela. E matanga ye. Ouais. Bientôt avril quoi. Mois d'ouverture, donc présentation album ouverture, enfin le 22 avril quoi. Donc aux un hôtel Lady Abatutu balinga pomba nias to kutana wana, le 22 avril, et au salabiso bien, na koembe na bino album ouverture démonstration ya barumba ko bande bandeliti suka non stop. Donc na yebi ke bate belé o bacha nga tembe boya jour wana. Bon, on a une mélodie, il y a bien, et au salabino bien, pour l'honneur toujours, il y a musique congolaise, donc sortie officielle, album ouverture, les 22 avril, mois d'ouverture, mois de bénédiction pour la pomba niance quoi, moto.